Bandeko, bois bien. Bata YouTube, bois bien. En tout cas. Bato ça na YouTube. Bandeko boke kotanga. Boke kosala formation, boke koluka mosala. Bato ça na YouTube. Bois bien. Bolinga boye so matière coach ale ba live etoki. En tout cas. Bois makasi. Ndeti boye. Na fatigué. Naza mama na fatigué. Pongi nde nazali ya elibeta na mutu. Mais moyen ala le yati. Po na okende réunion des parents, chers parents. Na okende réunion des parents. Moyen ala la yati pongi. Oso na lali nande na fatigué boye. Non lekana. Non lekana pongi. Or so na lekana pongi. Et ça la bien parce que réunion na okende est très important. C'est très important pour la rentrée scolaire à Bana. Donc, il faut que na ba professeur, ba enseignant sur ya Bana no qui ko rencontrer bango. Ne ba kombo na bango to solo là étant que parents. En même temps, na fatigué. Pongi. On a vraiment fatigué. Pongi makasi nde naza. Modèle pongi ona nango. Non simba volante pardon. Non ke makolo. Loko école ya bana mpeza peka na sima eza musika te. Na dusola onka na ndenga makolo na ndenga sima na dusol banzela kana na cascade. Po modèle pongi ona nango na volant pardon bati. Non ko raté. Ata YouTube. Kuna mama yeta zolela mutu chinoise na ye. Kuna Karine Pando apalobi yepe moi c'est à 1m80 ce qui combien et rappel kuna lobi nzambe bozara bwe poani so ba beti bino kara tango mta kokota kabeta tatu fakutaka likambo bozara bwe poani mimi na remaka elo ango naza so mikolo wana na beti nakosa ata emo mobimba na beti na YouTube kara soka no bina kota ka okutaka ba makambo kuna pe ya koko soki ya koko la mère des jumeaux de Fali yepe kuna tomboki bake kosala ADN na moni su kuna